Chers téléspectateurs, Tozo continue à tourner pastorale. Yamokola lelo dimanche le 22 mai. Touta Kibongo dans Gilles 8, Siko Tozo dans Gilles quartier 9. Bipayo wapi le prophète Konde Polo Dominique, sa grandeur. Na tournée pastorale ne, Yamokola lelo Tozo ko accompagner Totambola na 12 églises awa na district à Tchang toujours na commune ya Gilles. Merci beaucoup Dani Boko. Toko tunagasi ya église ya 9. To kamate ya moto na Nzambe. Merci beaucoup pour l'accueil très chaleureux. Notre quartier, na libota libanda, na libota kati, kola pambla libota. Merci beaucoup. Amen. Je n'attendais même pas, je ne savais pas que pour comme un angile lève le lot, il y a la bénédiction pour lui. Voilà. Frères et sœurs, Brigitte au collaboration pour tout le monde pour réconforter les bons annonces na Kishasa Mobimba. L'église bon mes frères et sœurs y pour na kopesa bato abondance en autres te et pour na kopesa prospérité te bato ya mokili ba comprendre les valeurs le message ya kolote. Il a bien souligné que bien-aimé n'aime pas le monde avec les choses qui se trouvent. A bengi bao ba ressemble la nzambe solo balinga minaye. Balinga mi bolinga la mokilité na biloko nyonso tondi kat nango. Po biloko nyonso tondi na mokili yango ne ememi ba division et apporter ba trouble, et apporter ba kabwani, et apporter ba guerre, et apporter comme itombo na kata bato. Et apporter injustice na katabat. Ba bien du monde sozo landango otika la kolinga baninga te. Nkola loba ke bien ke balinga mi buluka liboso bokonzaliko. C'est bien écrit dans la Bible, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera accordé par-dessus. Moto lukaka tout d'abord, biloko mukiri azambo sambelite. Le Christ avait bien dit, en priant ne multipliez pas de vaines paroles, croyant qu'en multipliant de vaines paroles, ceux qui font cela ils seront exaucés. Or que c'est pas ça. Et ne demandez même pas le bien du monde. Toutes ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Bon, le Kabilo va m'écrire.
awa eza église ya prospérité te eza abondance te eza kufuluka te awa kolo apesaki na prière notre père pesa biso kaka kwango ekokile mais balobi bien na losambo tata biso pesa biso kwango ekokile lo mais bandi boni ba changer ba komi pesa biso biloko ya mokili tondisanga na zwa le bal pesanga ta kele poto loterie na beta na réussir na zwa diplôme même bo ba sala ma diplôme eza prière nde muto peso diplôme te ezali lipamboli ya basali ko peso diplôme te kotanga kotala ko revoir ba matière lipamboli ko peso kaka moi énergie moi capacité pour moi ko raisonner malamu mais so tangi bien te ata ba peso lipamboli banda tongo tipo kwa yango nde kosunga yo te biloko nyonso ya mokili kola lobaki ba païen bato baluka yango nkolo pesanga libala païen nkolo na bota païen nkolo na zwa loterie païen nzambe na kende poto païen kolo na teka bien na zandu na ganyaka païen bato nyonso baluka biloko mokili baza bapakano bino boluka ka bokonza likolo c'est quoi boti ko sala exercice entraînement ya liwa moto nyonso akota ina pongi soto tuni bandoto monani ekozala mingi nzoto elalaki na mbeto mais ame bimaki omoni moto azandaki nkole oloti ye na ndenge alateli okeba moto tanda alataki jaune bleu okomona koti ye na jaune na bleu tala exercice nzambe alakisa tala expérience tala exemple nkolo alakisaka mosambeli mais tishiko basambeli bazosositue te bazokanisa losambo eye komemela moto nyonso bozwi ya nzoto non losambo nde uti ndako koyaka wa kovanda ka kosangisa makanisi na bino bokota makanisi ya bomo botala division ezaka na beglise soki lelo ankola lobi ale moto amuta senga bo bakosenga na teka bien bakozala bo bakosenga kolo batela famille bakozala bo bakosenga kolo na ndako te pesanga garanti na bandako bakozala bo bakosenga mboka te kenda mboka bien bakosenga kankolo na kende poto Amérique Canada loterie surtout pour lelo o bakosenga diplôme bazwa bakoma baloria bakozala or que biloko nyonso na ça n'a pas d'importance. Et ça important pour na moto nzamba ebi ke moto azana besoin nango mais kofuka mele yango te ko chango na mutu na yote na makanisi te ozali projet ya yawe nde ozawana projet na moto so moto azali projet na yo projet na ye projet misali la programme te mais moto ya sali projet le concepteur ya projet de moto abongisi ke date boy na ko bimsa boy na ko sala boy na ko ma boy ozali projet nzambe o makamba bongisi la yo moko nda yebi yango yo ko lukaka yango te yo zalaka na motema boboto motema bolingo motema kimia motema kolinga bato nyos o likaboje ute pana nzambe c'est dire kola sa préparable ngona kata motema yo mona likabo ute ke pas satan ezana ba conséquences ba conditions mais pas na tata condition moko zali te lingaka katonda na boboto na bato nyos babandaki awa na kosakola boboto na yawe est-ce que bomitale na boboto nani amitune est-ce que nga penza boboto wana ezali. Voilà frères et sœurs nani abandaki koyebisa bato ke awa boluka bozwa prospérité makasone kutaki wapi pona kuluka kotinda bato baluka abondance mingi batuna kabino bando ndimela kuna uzwa nini boya liozwa nini okoma na mboko bandi makegliza solo obala nani bandi makegliza solo boko Marie Magdala ba Suzanne ba Jeanne o ba bando kolambela Jésus ba balaki ese basimba kibana bakipa kutu makambwana te bakipa kabongo ina bango nani kati na bango asengaki nkolo sambelanga pona bala. Oh là là bato mukili bazo comprendre message te bazu message ya yawe baloli ba memia ngona poche à Satan mais bino message ya yawe vendre la bino na mitema bosima ngona maboko bozongisa ngona sima te bolandango bosalela ngo
C'est pas avec l'abondance que vous croirez que Nazar a bénédiction. Non. Et ça pour nous ébeler à Bilamba pour le bâtir que Zamba Pambolinga. Non. Et ça côté que Nazar pour nous la que Zamba Pambolio. Non. Luka kaka boyenge benepe pour konzanzam. Parce que na Bible, mais balubi bien. Pesa biso kaka kwange kokilelo bongo kaka même ngolo mutapesi malubawana même kaka ye abalake lelo tozabata mituto amikila te. Ça veut dire quoi? Et pendant tata position nyoso abongisi pona yo ekoki nango. Vous êtes son projet na ye. Le baka na mutema kana projet na ya mukola bongisi na kana osimba quelque chose ekoya. Je abongisi lo kobela ekoya. Je abongisi ko peso esemo ya makasi ekoya. Mais de bordete amen bande kona Kristo. Bon ba luka abondance wota la riche na Lazare qu'on a précisé bien. Lazare na passe na boile na mukilase kolia na sia mesa. Tala riche lukula zwaki. Ce que nous avons tapé, c'est qu'il y a que mon n'a pas oh, il faut lire la table. Il faut lire la mesa, mais à Zopo, il y a coupé cette table, moi, d'ambo, à ta côté, il y a un san, il y a un assez. Mais à Zoé, la bilo, comme miette, je crois, à sa table riche. Mais comment, et comment qu'il n'y a un projet, et comment projet, il y a un comment il y a un Lazare accueilli. Tina Licolo. Mais histoire rana bazomona te et landi perisha kanisa ka uzala ko se cramponner awala se liwa pe landi même na mbongo na bilongo no sotikali akoma boy na libulu a moto atombola miso ba mona naka bo ba kenda ba mona naka bo ba resisa ba mona ka o ba shiwa tala ne ba mona ni o kuna zomona o azan likolo o kuna azan likolo zomona o azan libulu a moto na supula moto. Ah, Lazare, et pas boy, Abraham, Tinda Lazare a tant que tanga Mike. Mais quelle histoire claire et simple. Litanga Mike. Abraham a répondu, distance aux Zananga, Nabisonayo, a date ono et kokomate. Et c'est Tangamika Kauza la Kagawana. Bandaba mona riche na libulu moto, tu les lois Zakawana. Quelle vie à joie, vie à passe. Mais basambela solo o mitungisa uniquement pour la vie éternelle bomo ya seko molimo na continuer ko vivre seko ndenge molimo a Lazare ko ngati ti lelo seko na seko Lazare azana bukonzaliko alors bino vanda libota 9 Gilles 9 exemple ni bokolanda bolingi exemple bozala exemple riche mais bolanda exemple à Lazare. Ataba chiodio kokipete. Enga bazo sekanga mais ataba seketali bango. Au compte temps ba chiola yo temps ba sekanga mais kola zo pambola. Amen bande mona Kristo. Tonna kana boboto na yo tonna kana ondima landali lo bakino suhu. Mukulu asuka bomona na bukonzi nanke. Amen, bande mona Kristo. Nana zalia angito sambla uzo nyosa mukili. Penkola kopesa. Mais ça m'a dit lola. Lola leke hein. Mais mabo mo ino l'église le banazam pote mukula suka mona mboka na ya. Pote nyosa mukili otika laka. Boka likile bato bakele lo. Est-ce que tu as 100 $ dans ce cas? Peut-être 10. Tu as 1000 francs. Et bon monde. Moi, je ne vais pas le montrer. Mais c'est que je vais le montrer. Et bon, on va capter la maman. L'autre, la bataille, c'est l'égoïsme. Asa kei na ye balongo mutusu atie déjà makanisa ya asala no fier ngasi kona kola tango bota la kabino moko
Motala bino moko bana yo mambowe la bino kwana te bakano batu baluka kayango ata diplôme ata poto ata kozwa ata mosala kola ebi oya kopesa pona yo seka ipana kolo mukana ye eko soka lingine lele kala pasi dima soka lingine lele kala mwa kosepla mwa pasi dima yenda sala ke sego yenu mu sala ki pa preuve na bato ba kolongo tala ba dosa de examen ka basala une preuve maintenant ou atangi bien te wa revoir ba matière te tant souci aussi ma pela bien te to ba te ngena ile kishi ba ngata una ke na koresi no chaka elika kolo kambanga maela nikoloza na me revoir ba matière mémoriser ba matière luga on me capter à maximum à minimum nous sommes capter et on va faire un tout que bon pour le la lauréat et dans la bon pour la sabo bisla yango à chaque combat qui que tel moto otanga okata tel moto otanga comme musique tel moto ça nous projet à chaque bisla kio ah mais bande on a Christ Bapakano batu baluka ngo poetika laka. Amen. Est-ce que tu as tiré héritage français dans la famille? Héritage on a tiré le diplôme na ngabo bozi la ngoma sala. Et bon musana na ngondini. Nyo samuke ezali pamba. Ezali poursuite du vent. Eza pamba na pamba. Vanité de mais Yahweh oya bongisela we ko yana tango nango yo moko zokama oh ngape komi boy ah et réussir pe boy ah et comme et salimi pe boy voilà mais eloko senga to okama ndenge okama te parce oso tchaki yango na motema mais yo kana ki kutu te osenga kutu na ngote nali kansela kutu te nde kamushi yo misala Yahweh za misala kuka ah mais bande kuna Kristo batuna kabino banda ukenda kuna uzwa nini azamu pagani ayebi nzambe te répondre que Yahweh moko ayebi mokana Yahweh ko na makamno sa lo batalela ya kolo abati na moko na moko kolo atambulisa libota nyonso banda molimi kino na musuni kolo asunga bino na makamno et réussir ça va et réussir te mokana ya bozonga sima bokole malanzela bokosite abolo bate lobi pe ah ndenge nini frère ah kuna natika encore bato bazonga kasima nde bazaka na sengo ah nazongi sima eloko liboso somo ndimi azongi sima eloko liboso soso wana ah prophète ba motema bel ko la soso gu Boya Thompson ah le pele Thompson pesa ngalani ah nalia ngokala ah prophète be ya motema mabe gu ya bodotika lia yebisa ya tonda na mot atia basana ta condamner mbali asirisa mais yo kakapasi na yo ndo mona eloko ezangi ndenge kolia eloko ezangi ndenge elia mito ya bakunzi po bamoka kozana bokonza liko babeko na Kristo napeko de musiki eza te po bandika bandeko mosusu bazozela bopesa mpe kozala égoïsme te kozala mpe na kimia po bandika mpe tomonana bato mingi baosambela kenda continue te tosuki wana ukona bato na bino apesa kinia na moko na moko bobota na Yahweh ikamba moko na moko libota tosenge pana tata nzamu na kumo tata musasa lola pena sima ton pelu kumpe ikembo ngokana na bule
na bongo no munene pena boboto no tata uzomosa pona utamsa bapona mno kambali bota nguya musante sale bota kimye zakata bapona mno yawe ndamno mo wepi lekelo nyoso pesa esengo pesa nkembo kat na moko za ba frère ba sœur bimna kolonga pona kolongisa libota no tata limsa biso to abada masum yawe ndamno mo so tali mabunga hotel mali soki mukete tata uzali bule bulisa libota na bwenge mel ezana makasi na motote pona kwa bwenge mnyoso kuteke pana yo malamu no tata ezala kat na libota pote bolingo ton samakata motema moko na moko va pratiquer justice katna bongo pe bongo milkata bongo te mokano tata eko kisama katna bota na kombo de Christ na Nazareth na ngwa mlimo santo libeli bela kilo bongo na seko amen kombo na Yesu Christ na Nazareth. Merci nous à 100% pour la salle d'Abino, nous à 100% merci pour la salle. Thank you.